Kongabi oya ko makenga respect et pas ya noko nanga munga pe azali. To be ngé munga de la presse pour sukisa makam. Munga azali. Décaré ma chia pe azali. Na côté mi sabino kaka na décaré, ngana ko lobelo ko mon côté. Kaka baleki nanga décaré mi chia na télé mi sabino na munga de la presse bon. Mona noko nanga ali tanda chou bébé tanda bango. Ngazali ko lobelo. Yeko ndenge nini? Na Bokilo ya kilo. Bombarder fait bombarder na ke fata 2 ans na poto na boaki pengunda ko bombarder fait bombarder na ke fata 2 ans na poto na boaki pengunda ko bombarder fait bombarder na ke fata 2 ans na poto na boaki pengunda bato be ba inara sila ona kaka ayoka ki epa mutu alobaki boy ya yini mutu asala mutu aloba mutu bi ayobi asa boy mais ba vivana été mais boy bakake ici la lokola zane ya nzambe et belé va comprendre. Ah, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Et belé va rejoindre la missionnaire, ça est bien noté. Il y a beaucoup comme mon bah te belé va rejoindre la missionnaire, là, avec il bouton, là, il bouton, avec côté les mélacis là, là, avec il tout là, il bouton, on va casa qu'à qui n'a si. Là, n'a pas quitté. Bah d'acosta. Vous comprendre. Donc, il m'a comprendre que, ah, vie, ça n'est beau. Mais le babon, on va bien, peut-être pour le corps, comme ça, qui pour la maman, Olivier, pour les capables, on va les baboni qui ont les sous-soutés, il y a un comme pour climater. Nous avons appelé 7 ans autant. Nous avons basé là qui n'a liwa. Mais nous avons basé autrement. Mais ce qu'on va basé là qui n'a pas pour Congo Lambongo, pour que ça va vous kanda. Oh, vous comprenez? Vous comprenez? Et pour que ça kanda. Et comme il y a un gire, et comme il y a un jour tombé. Na nzoto salite nzoto na kondeza be komi ko poya poya omoite ke ba sport na nzoto pay ba pota e poya tina se le bola ta ko ba benda kinga ngona sima ko benda donc na comprendre que ah monde so elo ke finio awa kra e fini makasi skoli boko za munene ali awa spéciali ndenge salati mais ça ka nzoto nanga ata peso eza bongo ya ka nzoto nanga et on a se na kumisa kanza me pa pesa nzoto banduta te et on kana kumisa nzani apesanga nzoto wana te mais nazalanga munene nazalanga liboko munene kolona kosepela ebime ezaka ngamu kosona bipe lobi nasala ke esila ngamu kaka ba chirurgie ekoma nango ekoma nango ebele mbongo mpe ezangi te ezangi nango mpe te nakatisanga so bakatisaka loketo soki liboko mpe bakataka ezango pompe nalinganga kaka boye ezaka boye bato mitali mpe balinganga kaka nde bayebi libuku nanga monene libuku nanga mpe ya monene elenge eza awa awa liboko elenge eza nango monene yango liboko eza monene bebe na charrue liboko ya monene siko babukutu bukutu wango eza kaka tanga pe kofinga te ngamo mutu na mifingaka boso ofinga esala ngani yo mifinga yo mo neti nga naza boye nasali mosala na ume na mosala oyo naza na espérance na kuba naza na esprit so napelisi moto ngamo nali napelisa moto te na boma moto na nga moko bachroniqueur nde basi bamoni yo zoba basakani na yo na plateau yo nde moto bimi zoba ai na okufa lelo te nga nasala témoignage Yves, nga nakenda poto munene na oko kosala même aéroport wana bomona nga même 5 pao na oluka eza ouverture moko nzambe afungolelaki ngai à travers ans tala lika est-ce que le bota likambo oyo nzambe asalela nga ke tokotisi passeport 9 personnes kaka moko yanga mtebini ete ya bino te nake na poto nake nazokoka te mai ekomomata motu ekomolinga ekota na cerveau mpona kende mpona kufa natika mokili déjà ekomi nda kobetama masolo Gabriel sera abiki nzambe kaka to se na bata théâtre déjà pas se préparer pour la Gabriel déjà moyen ezaki je te dis ekomi kobetama yango wana mais nzambe asali surprise talanga munene awa nzoka mai eza na nzoto mais na kisasa ana kota ba hôpital bamona yango te naye kokutana docteur wana Gabriel
atali amoni kombo na nga consulter nga abe ozonga te nalala na butu nga aza teke babendanga mai batie tonga nde tosala bisasa otonga monene te mundele te bapikire bazopike so bapike olali batie yo mpo na se olali ozosuba na poko na so mpona etondi obengi bango baye balongoli batie na bidon baobwaka te baotia na bidon bazotondisa na babidon baotondisa na yaya na ntongo nalamuki nakauki to baotala mesure nazosuba po bamoni ke masuba ebime bapike nasubi nayeso na ntongo nakauki ndazaka su maladi te nanga su maladi te ya wapi nga abelaka nanga su te nakoma 13-14 ezalaka lisusu te tension emataka nga lisusu te banda wana ti lelo nde namelaka kisi na nga ya poto nabelaka na nga lisusu tension te nga na kokufa na nga lelo te bango bazoluka nga nakufa bango nde bakokufa nga nde nakolela bango bozo bablock note bokoma lelo le 40e lelo déjà le 15 avril nga nakolela bango gabriel alobaki oyo ntango oye na te po otangela moninga liwa oyebi te batangeli liwa boyo oyebi te nga atali nga moko nga natali ngai moko mutu mpe azobabi na boyi ngambo akokufa na nzoto na nga ese nayebisi okeli yo nga nde na kokufa liboso na yo nabika regarde comme je suis nazalaka su na maladi te nabika biso so tobelaka tension biso tu tobelaka batension bamisusu kutu babela batension bakabwana boye basala bao bakine me ngano nakabwana te mwana asala avc te kaka na maboke oyo bato bakabwana bazali bayebi ke ngai nayebi ke tobengana baosala nga kine na likolo na liboko tension ekabolinga entele akoti ndako abima ta obela tension biso soki tobelaka tension biso tu mutu akosa za te naza tu na mukamate te mutu amoni ke ye aza na ye bien elongi na ye eza kitoko tosukula elongi na tv tosukula elongi na tv oui napesi challenge oyo amoni ke aza mwasi aya tosukula elongi na tv ezala oza nani yaka tosukula elongi na biso na tv mutu azofinga yo poso ebeba me ye moko poso pourri akokotambola akoma ata na point te ata na porte otongo otelema te me azofinga yo mpo ya ye nanu bamona te oyo yakozala tumisaka ezalaki mai nyonso basi babenda bavida na bakisi namelaka makisi mpe ebendaka mai na nzoto ezalaka nango lisusu ozabelaka nanga susu te natikali kaka na tension ongana yo tobelaka misu baya tv baya mama aye mama bomoni bo jeunesse na ye te aye mama oyo nakita bo mama ozo comprendre aye ne mama tv mama mais lero akomi na tv aumeli akomi oloba azonga mwana moke mais yo yaki mama tomonaki yo nga na passeport na nga nazalaka mwana 85 navanda na nga na 85 bomata bokita bokolongola nga yango te etalinga te ngakuta azomona lokola soki 40 ekoki nazonga na nga na 87 nalingi 40 te nalingi kokoma na 40 ata mokie te ifo nazonga na nga na 40 nalingi nazalaka na se ya 40 bazoreklame balobi te tika baage na biso na kimia zonga na age na vrai nga na boyi batiste asutuki po wani po aluki poto aluki aluka duche alanda duche azolia ye kaka alanda duche olia ye kaka amoni moyen te amibwakami na ye ka na émission me mbongo wana mpe so akoti seti kombo na nga aovivre bien te nalobi yango na tv tobaka nzambo nasambelaka azala nzambo akufa me oyo aza na bomoi soki azotiaka kombo na nga akolia mbongo wana bien te batiste asali nini ya fils akolia mbongo wana bien te nazoboya kobimisa ye mbongo mabe mpo tobota na ye naokoka te me ndenge azotinda bato bafingaka nga mpo émission na ye etalama akolia yango bien te qu'est-ce qui prouve que eza ye moto azotinda ya ye eza ye aluki duche boye akanga duche ake poto akanga duche ake boye aleka boye duche azokale partout moye eza te
alenga kufa na ye soki palinga kufa na ye awa na kisasa wala alukela na nzoto nanga non mais yo boyi baloba no otogo yo no lobeli suma kokufa mula liwa te ya eperdema ana makambo na bango batonga mutu na mutu place bango baza wana o bazolinga balobela lelo na makambo na maboko batonga ye na kobombarde mpe mokili bombarde nakefa ata 2 ans na poto na bwaki mpe ngunda oyo ebima na bondoka bino tobokendaka bobimaka na mamoli toyoka o bobeta me bokosala kolingi ete lelo ali bokoma contre sila asali nini neti ngai oyo nasali batisani tozalaka bien très bien je te dis mais abalukeli nga pese nga mando to balobi na ye keso toucher Gabriel fin Gabriel yango mama abana te bageta pe bokile bombarder. Elle a tout dit, je n'ai rien à commenter. Elle a tout dit, bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous, en Vérité News à télévision, à la présentation, c'est votre humble serviteur, Décaré Bachia, l'homme de Boya et Makamboeza, grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous. Dans vos salons de coiffure, dans vos maisons, ça dépend à l'endroit en autre où vous vous retrouvez. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. À la présentation, c'est votre humble serviteur Décaré Bachia, l'homme de Boya et Makamboeza, garçon 1m70, par choc à Kingo Mwambelo Boule. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous encore massivement, likez, partagez. Les commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Je dis un grand merci à Bisso. Laissez-nous aussi souhaiter un heureux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, mon ami et sœur Chali Kamba, l'une des Abakouk, Chali Kamba. Joyeux anniversaire à toi, que du bonheur, longévité, prospérité soit ton histoire, que tu prospères à tous égards de la part de ton frère Décaré Bachia, mon ami, ma sœur Chali Kamba, depuis Beka Touche, solo chez Chali Kamba, Beka Touche, un grand merci à toi ma soeur. Je dis aussi je nos sincères condoléances le plus attristé dans ma famille tout baza éprouvé ma boucle être cher Nabango au nom de Vérité News officielle et toutes ces personnalités on vous présente nos sincères condoléances le plus attristé. Restez connectés sur Vérité News officielle afin de ne rien rater, afin de ne rien louper. Ici, nous sommes Kinshasa, nous sommes à Vérité News officielle, Décaré Bachia à la présentation, Mobala Sango, garçon 1m70, par choc à Kingo Mwambe. Je vous donne rendez-vous au mois de mai, du 1er mai au 12 mai. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est le thème, on va partager avec vous. La parole de Dieu, la délivrance, au travers l'homme de Dieu, Eli Lutumba. Nous sommes déjà séminaire le 1er mai jusqu'au 12 mai. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Je vous donne rendez-vous au mois de mai. Venez nombreux, tu es mon invité, tu seras béni, tu trouveras ton salut, tu trouveras votre délivrance de toi, de ta famille. Pourquoi pas aussi, tu as des problèmes même dans mon niveau Moussala, dans mon niveau Moukanda, en direct, dans TikTok, dans la page Facebook, fléchissons nos genoux, tu seras la connecter Nabiso. Donc voilà, je vous dis, restez juste. Participer, nous sommes dans la commune de Ngiringiri, avenue Bosenge, direction Birmanie, référence à Raobank, Birmanie. Les deuxième avenue à Ngiringiri, Nandengi à Prince Kassavou. Première avenue à Prince Kassavou, deuxième avenue à Lokelenge. Première avenue à Lokelenge. Sur la Prince Kassavou, première avenue Lokelenge, deuxième avenue à Bosenge. Tout dans Bosenge, 110. Au côté à gauche, 3e parcelle, au Tozawana, le 4e parcelle, je crois, Tozawana, on va passer un bon moment ensemble, tout le grand Zambé. Parce que ce qui est à la mode actuelle, c'est la prière. Donc il faut chercher la face de Dieu quand il se trouve. Donc je te donne rendez-vous au mois de mai, c'est pour déjà tout le côté d'un ami, ça, puis c'est pour très bientôt le moment de prière. Voilà.
Abakou quand tu consommé déjà film na biso ko ta kamba film na biso resserré ko ta montrone ko ta na SB convoitisme ko ta na les Abakou de SB tous ala wana to like to partager tout à la film to s'abonner ebele to la sarbango que to les carabons na ebele to la sarbango que to ra numéro 1 na maboki biso ne suivez les guides bango to bango sala kaka continuité auto sala ka ya sikiza na to mamoni so ko sala wana donc voilà. Je vous dis un grand merci. Voilà, à la Madrid, jamais to Seda, code des Arabes, moko 12-16. Jamais to Seda, oye. À la Madrid, Babi, le 3 ou 4-0. T'es 3-0. C'est ma photo, on a fait 4. C'est ma fourmi. On a fait 4-0. À la Madrid. Kama vinga, kama o, vidéo, je belinga vidéo, Valversaire Rico, Rodrigo, à la Madrid, Lopez, à la Madrid, les lobbies sont tout. Quand on est de retard à la Madrid, on s'épelle sa biso, balobi, hein, Babi boye. Baba CP là qui yo ba gagner on a aller retour et Zalis. Retour elle les l'autre. Babi so ba madrilène tout. Babi jamais to Seda 12-16. Code arabe mon 12-16. Oye penza to ye. Oluki to zui. Donc tout se donne pas jouer la biso de loin. Tout ça bon penda na monter mansima. Ah babi. Babi na ba Badam pesa basa là-bas comme là comme ça lelo te lobilo non c'est la pharisée donc ton drapeau déjà jamais to Seda biso dans la Madrid faut les mots Madrilène ça a drapeau te Madrilène ça a maillot donc faut dans les lots moi c'est que ça Madrilène les singa faire Madrilène makila top biso Madrilène makila donc na botama Madrilène ko kufa Madrilène jamais na Seda jamais to Seda na botama Madrilène oh nazalaka Madrilène vous en passez biso ba tout nga mama bale biso to nga jogo to nga jogo n'est-ce pas mon ami il t'a écouté Isaac Island depuis le Lubumbashi de Sali il y a un Barcelone mais c'est nga jamais na Seda nga Madrilène je suis né Madrilène je mourrai Madrilène so Madrilène za to malobo na commentaire Madrilène depuis pays nini oza Madrilène depuis pays nini oza Madrilène depuis pays nini biso Madrilène banda ki sasa to zali to CDT jamais to Seda voilà. Tout le ballon il camoué Gabi. Émission de la gloire. Bino tobo monito bo luka makambo. Bweba luki makambo bweba rapeza na mbangu zeba ke retour ezali. Toi Gabi sali retour. Mutu mata fumwela biso mbanga na réseaux sociaux alba na biso ke ya Gabi luka ba kufa. Tobo bo lukela ke ba to tala ke mission nyonso Marie-Jeanne. Marie-Jeanne a une mission, il m'a dit que Gabi na bonanga okufa na mabonanga na bonanga. Tango Marie-Jeanne a dit que Gabi na bonanga okufa na mabonanga. Et ça ko bien la l'état bien ngako ko pré quoi ah ba mettre à vous bien ngako lo mobe ko préni et ba na ba préboy. Odo prémédité le pas préboy et ba ah nsamna ko sunga premier wana o yebi premier wana. Tango Marie-Jeanne so ko lo ba bon ozo souhaiter na bola kufa bobo Gabi na bona ngai bato abima nene botai songolo pakena quand on a souci nene botai t'as compris pourquoi putain nani bato abima ekitaki mataki boya bochele aye ko ça l'émission la chaîne ya Baptiste tout le monde a vu émission Marie ça l'émission n'est pas Marie-Jeanne et pas Baptiste et Marie-Jeanne a lobaki Marie-Jeanne qui na bom to ko bona ngane Gabi na c'est droit de réponse. Mais on dirait Gabi est comment qui est bino hein. Gabi est comment mais comment on dirait comment ti. Toi Gabi il Gabi ko toucher Gabi non ka Baptiste Sony porte au gota. Abi Gabi ka Baptiste Sony. Donc Baptiste ça a intérêt ben mission sur notre compte na chaîne na ye ala ni lango de près comme de loin. Ba règlement des comptes na bango ba ko na chaîne na ote Baptiste pour ça comédie le roi bango. Yo ça comédie le roi bango. Tele bango ko la so po ya kizozo. Tala balati Baptiste trop po ya kizozo. Tala siko degré. Au moins degré. Ya ngana lo baboy. Tant to sala ba émission. Et to sala ba contenu. Te ba contenu to chana cette émission. Boy la ba artiste comédien te o ba sala ba chaîne
Pour na autant ma faut critique au chrétien moninga no songolo topé pakala. Parce que en réalité, dans liste ko soit na to comme ça c'est Gabriel la soit na Gabriel na Baptista. Tu auras des places que si la soit na Baptista. Pour la chaîne ya Baptista et ça na bazo va déstabilisation na Congo ya sila. Bato ça la campagne de déstabilisation na Congo ya sila. Bato ça la campagne de déstabilisation na Congo ya Gabi. Pour ngai na linga ngate na bona ngo kufela ngai ya Gabi a peu explication. Babende da mai na Mukongo, appelle sous na maïté, bon moutounion ça belle attention. Il y a attention de Kita. Moi na 12 ans belle attention. Récemment na quelqu'un hôpital Mobeka na Kinshasa, je crois, quelqu'un hôpital na Boso hôpital kana bandela. Moi muka belle attention, attention le Cameroun. Nga na agent na belle attention, tu so tension zu yango wapi. Tension, moi na muke sur 12 ans sur 15 ans. Belle attention. Na notre na massa na tout temps dans l'hôpital. Tu dis mon belle attention, attention les Camerounais, moi nous zo kanisa nino non tonton je ne sais pas. Oh, je ne sais pas comment. Est-ce que là qui ça pour son belle attention et leur ko se moquer naï. Est-ce que ils sont à Congo? Attention comment le roi malaria, comment le roi excusez-moi les temps le roi diarrhée. Oh là là le monde peut attention bandio. Attention moi qui sont hernion so ba problème les kebele ba passer paille. Ko kanisa non ndakwa bat orolia ndenge nini, orola tandeni tout on appelle copo boirie. Mambunyo sona bana classe et kitake mataki tension ko zala tene munyo soma okanisa na kisasa ba passer l'équipe ça malonge zalati bino bossa be mission ya ko recadrer Gabriel ma bela petete bo Gabriel ma bela petete yebe ma bela petete yebe 12:43 so be 12:16 oyeto che pas comme le bo abi yeba lorsque Gabriel abi elonga nyama ka Gabriel abona ye non comprendre te na makamonga maboki pas mtabana ko lota mbongo kalizaka ya Gabriel la Gabi si je me trompe pas na matanga Gabriel mtabana lota matanga mbongo na matanga depuis que la Gabriel ça manzo to kuningana et comment Marie-Jeanne ça na comprendre bien guerre Marie-Jeanne a déclenché na mana Gabriel ça pour la cotisation ba mbongo matanga to pende to ba mbongo ba fête o ba lota wana to se voler fa to soit non pende pas je comprends pas rendre moi Gabriel na Marie-Jeanne outi wapi Marie-Jeanne mongo Gabriel pe mongo so comment na rando bino iso na iso FAP4 bokila lokondo bino ba yokila lokondo comment na rando ndenge ni est-ce que ça ka rando kolota mo pa Gabriel ya Gabriel pe muta ko lokota mbongo na mutu na ya zata ko kufa ne sikote abona eliwa 85 ans de combien ça va calculer là ah comme photo ba date fait mo bane comme so mo ki ça ba âge elle a 40 ans. Vous devez gagner Gabi pourquoi? Ah, 85, c'est bien. 1985. Bon été. Ah, bon été. Bon été. Ah, n'a pas raté sur ma bé. Pourquoi n'a pas ma bé? N'a pas comprendre. Rends-moi Gabriel na Marie-Jeanne et Outawap. Rends-moi Marie-Jeanne na Gabriel et Outawap. Pas Gabriel se rappeler que à ça n'a pas Marie-Jeanne. Pas besoin de tu déjà que mutabane ma maman te bosse qui Marie-Jeanne. To comme ko boya ko. En plus pas en passant. Je me sens très à l'aise dans ma peau. Je me sens très à l'aise dans ma peau. Na bara je ma sali ngolu. Na bili bana moka. Ndena ko yeba ona usana nzoto mais kona na Kinshasa awa. Loko na monga salté. Ndo na makasi te nazaka boende naza. Et que baby naza très à l'aise. Na bela souté na munene na bongo na boka da tatu na zaka balinganga elenge zaka na esika ngo batu ba yaka na eloko ngo yaka belo baki onkuna sikoyo to boya ko finga ba des fois batu tala kuna munene tala kuna libumu tala kuna mutu tala matama bon c'est soit batu faux débat dès nga ko en passant message ba TikTok batu to ba ko oh dès que nabi ba comment to finga na TikTok e komaka na tanga ka mena na ngande kunati na zape na makasi en passant na makasi na tana makasi te so avantage ngo bwana ba sans esprit ba faux compte so ba ki ba vrai compte ngape na mabela peut-être to ko banda ngo siko ti lobby nga to pano pa siko pa ti lobby to bandi pa so ko loba to lobby so ko bunda to bundi so ko simbi ko bunda to chani ba to nga open ga bashira donc on mekati entre parenthèses ya gada lobby boye Baptista yoka soni pour ma kamo to ka Baptista responsable mukolo chaîne wana mukolo chaîne Baptista et so da chaîne Baptista te me baptiser komboni en passant Marie-Jeanne passe moi na Baptista
Donc batisa fo ben na Marie-Jeanne Matoi na makambo azo ko créer na réseaux sociaux na ba poto zo ko na réseaux sociaux auto sur la pembeti tout sur la normale pas tout va dans obi ke olingi obi ke gaba ko kufa ye gaba ba ko kufa nete bino mbele bona attention quand on sende na yo tension be tension muno so attention oboye ba ni muno so attention challenger et nini kuna sokolelo non sur na lobby sokolelo na émission ongaite sokolelo ngi Yes, nous sommes sans poudre boy. Et l'on lisse, vous avez un peu de maillot soko. Oeka bo prendre futa et sili boy. Boyate boy. Wala mbuma boy l'action boy. Boyate. Baro soka filtre le quoi les kamususu boyate. Et l'on boy, sec boy. Sec boy, tu as drapeau à la Madrid. Drapeau à la maladrie, à la Madrid, à la maladrie, à la maladrie, à la maladrie. Ya gaba bibi. So bon finga sila boleka na mukongo na eti voilà comme la mission Marie-Jeanne abike nanga bo sangsanga na sila nazo comprendre te Marie-Jeanne be mission o leka pour lobela makambu nini est-ce que va contenir ba mission qui da ko ça entre nous tous sur attends coup bien tu bien na biso ba famille bote ba mon pe belé mais quand tu passes à l'émission il faut dans il on yozo ko lobela bo ma peka ba loba lo kwa biso ko mpwadi na bien musala que ya ba ya ko loba ko créer ba produit que ba YouTube tout sur la pembe biso so to pota na to tumbolana ekena na ngo to sekana azwaka te pas zwaka te to kosa na makambi to kosa na biso na biso ko bino ba comedy bo na niveau ko créer des problèmes pourquoi soit des bolinga kimia bolinga la paix soit des bo ba biso bolinga kimia ba komba ba YouTube mini de bo tagale biso bata si ne ba ko créer ba problème OK c'est parce que dès to créer ba problème wana ce ko bino ko bolinga ba problème te pon bolinga kimia te o ko leke miso ko s'acharner violemment na ndeko non pourquoi tant ozo souhaiter muninga liwa na bona nga gabe kufa na bona nga gabe le bien sobo ze na kaya cotisation ya mbongo na mutu na ye te yenda ozo ya bino le message est passé ya gabe bi boye muto nyo so ze la gena on matanga na cotisation yenda koleka kuna yete tala ka po bi yete yenda ko bino ni boko leka kuna na place à cotisation na ye parce que ye kutani na makasité le quoi souhaiter la mutu malama bete le quoi souhaiter la mutu liwate bino boto souhaiter les liwa pendant en passant petoye ben na biso botonga ay boto mamso ebe da gaman so ya lo bate poto yo ka be mamu pe belé bo si la manette de la classe na retard bon si le moment ko lobe ça notre lobe makambo ko loba peut-être ça na réseaux sociaux yo makambo ko lobe ça 12-16 exala kaka oye toye jamais to seda et bon tata de ma bed au bon ça si la to bon si directement au bon ça c'est tout bon ça pété pas ou pardon que ça t'en passant makambo ngo pardon ezati pardon pardon tiens pardon ou tu vas bien là et aux pardon aux yeux zane pour pardon pardon des zati en passant ya gabe tangi Baptiste pourquoi ya gabe que Baptiste azo kufa ya ko kufa liwate ya ko kufa ya c'est wasu actualité te os wate oyo kanati pas tout se voiler face te Baptiste en actualité te Baptiste na la Baptiste na benga Baptiste na banzonzi na ocha Baptiste on li ba ocha Baptiste mais par rapport à respect par rapport à botakana ya Léa ya c'est par rapport à Léa na respect papa par rapport à respect à papa. Parce que le roi Baptiste est mon frère, il naza papa naza mobali na ba bêtise au point la tellement fona kaka bêtise tout le temps comme comportement ba du cheka panga tout sur la pembe bela so du cheka panga ous blanc aboya na bêtise bana réseaux sociaux ya aboya na bêtise abi nga bêtise date oluki ka du na bêtise ba aye ya ba kutala ka ya bunda kana bi nga na go beto penza. Mais ceux qui abunda parce que assez respectaka non tu na poto te non tu duchi na poto te le ba biso ka te tumbole ka de tumbola ke président et a bloqué ba chaîne biso mo to tumbola ki créer so ba problème biso moko là on assume là on accepte mais duchi ka pas na problème au moins comme duchi na ba problème attends entourage ne ba comédien ba duchi na irsi duchi na sila maintenant to yo ka ta duchi ma songi sans polémique mais ba nous sommes ba sila ba irsi to ba songi to tanga ba kono ba la longue ba pe na succès micro ba tourner ba casse mais ducha na sila ducha na irsi pas ir ducha la pa massa ba irsi massa ba sila
Bazala maintenant toyoka pesa masongi songi te toyebi te. Maintenant toyoka pesa masongi songi te. Ba d'accord ba bien ba d'accord sanga. Ba ko ba nani ba nanyo ba Baptiste bola ka comportement ba duche masana o. Duche masana uzala kolanda na ba loyenga ba journaliste ba côté ba pour ba intérêt na bango. Pona ba intérêt te kenaka bongo te. Ekenda bongo ndeni. Bino mo kenisa mo bongo ndeni. Ekenda bongo te kenda bongo ndeni. Ekende bongo ndeni. Ekenda bongo te na ba kendisa ka bongo. Na bina nga kendisa ka bongo ekenda bongo na nga kendisa ka bongo. Ko kenda ka bongo ndeni. Pourquoi bongo ndeni? Un homme doit se respecter. Et surtout vers son Dabaki Baptiste. Le roi de Botanalé, tu dois te respecter. Pour Gabi pas les canards na maloba. Oyebe Gabriel les canards pas Gabriel quoi les canards bossani na epé basola na le epé bien abossani ke moi na kati abossani ke botourna abossani na ramunyoso. Quand la place abossa la tête ba pique ba sindika chaka. Pas que tant aux souffrir pas ba diso yo kana te na scène. Ba na scène yo kana te. Ba na scène yo kana te. Il s'est fait plus voir, bon il n'est plus non bien. Il n'est plus vendable. En plein bateau de Bassa, émission de la chaîne, on va Baptiste. Soit des arabes, soit des arabes. Enfin, au point où on va écrire, quand on va écrire, on va écrire. Oh, bon, on va écrire quand on va sur ça la théâtre. Et bien, on va écrire sur ça la théâtre. On va écrire pourquoi. Chance, on va dire, on va besoin en haut. Ce que vous saisissez d'opportunité. Bon, on va écrire pourquoi. Bon, la théâtre, tu vas pas maman, mais beaucoup de jeune fille. Mais tout le monde va Gabriel, ne va banda ma boque, bazara Mickey. Bah comme minene na maboke ah il y a tout respect à Gabriel ko tout respect à Gabriel Bolembos tout sakana te ka le quoi comment les kana YouTube tu profiter te na yé moko maman no belle vie ça va na dit que de quoi Gabriel est capable maman Gabriel ça la belle sali ngoti na maboke Gabriel telem sa poto telem sa ngola telem sa braza. Ah, belle vie. Puis ça, batunoko. So la posa beva kabela na kabela na kimia. Bon la tête de chrétien batum so e ba répondre à bino que va manquer bino respect. Pas toi la muto ko manquer respect te na chocho awa. Muto manquer respect ça. Ba manquer na ba manquer respect. Awa manquer na respect. On a respect c'est respecter. On va interdiction ba ko manquer respecter. Ne nani. Et nous, on a un monopole. On a un monopole à zèle. On a un monopole à zèle au lati. Et de quoi? Nani? Nani? Ba zèle on a un monopole au commandant. Ba monopole on a zèle au commandant. Besoin quoi? Bon, on a un monopole on a zèle on a comment? Zèle on a ba monopole bon on reçoit. Besoin on est. Hein? Oh, boni buzoba. À la Madrid. Ona bona ngai, akufa na kombo na ngai, bato abima. Oh, ya. Mama bato abima yosana na makambo. Heureusement, ya bingamo na talaki. J'ai regardé, j'ai vu. Na talaki penza na talaki. Ce que l'icône en haut, il y a des baby qui ont coupé, mais ils ont carné, n'a pas non, n'a pas big coma. Le rôle de souhaiter les liwa, bino de beaucoup coupé na place na y. Et va te faire ce fali pour pas. On l'a souhaité les mal, mais Dieu l'a transformé en très bien. C'est un abisso, Gabriel Bolembo. On l'a souhaité les mal, mais Dieu l'a transformé en très bien. Pas mouton de ma louke la liwa. Yo moko kokota liwa vaillé. C'est biblique. Il a le Bucononosor. Et le Bucononosor. On va te faire aigle Bucononosor. Et on m'a Bucononosor. La loi d'Italien. La loi d'Italien Bucononosor. Ma camo Bucononosor fait contre. Ma camo contre pourquoi? Oh, tu as 12-13. Tu as 12-13 et 12-16. Oye. Interdit de pleurer, interdit. On doit la tête aux aliawa. Tout le monde a qui libit. Et bon, ça la Babylone, bon, ça la on a ça nous ça la bien. Papa David ko ça la likamwana bien ko le kabino bazar.
Marie Jeanne yona Gabriel bokowela lo nini bino ba mongo pendant que vous la Gabriel a touché la belle vie Gabriel a touché la belle vie ni o ba ko ba la belle ba ko sa belle vie remarque pas belle ça na maboki so ba sali belle vie remarque ne peut sinon ningi sa monopole ko profiter na sima bo profiter bon pourquoi o belle artiste comme dans moi sauf to les remarques oui faut tout ça la remarque faut tout ça ne peut ça la si la ne to ça la belle vie ne to ça la irsi mais bon profiter ka tel ba kama bo kotaka ngondeni bokota maman ndeni maman bokota ngondeni ndeni maman profiter maman kota bokota bo super monopole bo vanité no bokota monopole makambo te na makambo te bona na makambo bino te makambo biso nyaka da bona ye abi mda kozwele mbongo azate Baptiste oyo ka soni yo pe yo ka iso pa bobota na Léa pour la respect à Léa pour la respect à mwana pe que ça ba émission sur la chaîne na yo ça ba émission sur la chaîne na yo to mona nani dans ce comédien qu'on est leader à Miss instant surprise ça m'a ya mon karat ah touché ah ni ko kota di kota eh ya ni ba komba batute bada ba to memise ka nkolo mo ba sa ya isobe na maïda bona été ce que bino ba comédien au ça ba chef bon ça ba maîtriser pourquoi il y a pas lobby so bo liaka mbongo na kombo na ye boyebi pe bokanga da ndoki banda kala bokanga déjà boma diana na nyo na Suzy so bokanga ndoki bokanga da ndoki sa boma diana na Suzy bokanga da ndoki aboma na lokwa bokanga da ndoki ani na makasi lisusu te bokanga su ndoki pa da ki ndoki déjà so bokanga na bokanga su ni Vous plague on pas na kosi nanga te na kosi solo bato bepe aloba on ah na kosi okuta okosi na ningisi ka Zaire okosi la yo ngo kosi ko confirma o mutu mabe wala alo kwa de carré na ningisi ka Zaire